Alors, on vous a tellement fatigué, je crois. Non, surtout que c'est tellement intéressant tout ce qu'on rencontre. Réellement, vous êtes arrivé à un moment où nous n'avons plus rien. Parce que nous avons planté jusqu'à là où se trouve ce jardin-là. Et ici, ça présentait une beauté. Mais pour le moment, malheureusement, les tracteurs ont fait défaut. Quand on est habitué à travailler avec les machines, c'est un danger. C'est vraiment... Parce qu'on est habitué de voir la machine travailler, bon, on reste là. Ce n'est que... Quand il s'agit d'intervenir pour planter, parce que nous plantons tout à la main. Allez, prenez le bon Maman connaît si bien. Moi, je suis sur les billes. Allez, à qui sur le coco, ça fait si bien vous tournez à Cambodge, ici. Et ça, la carte comme mon comme nene. Parce que oui, bagate. Jamana dengue, kinsiona. Donc, on a une sorte de service, on dirait un orphelin. Biso zala ki mansiona so. Donc, tout le monde a kende, mutu moko kuku pesa mama iloko kuliate. Mutu moko kuku pesa biso iloko kulia izalite. Izala ki mubeko. Donc, tout tikala ka nukola vraiment. Nega ulu bakana ningala ye komba. Kasi nzambe laksi bokase na ye biso tuzali kutenir. Visto kumi boy. Tomana que digo sopras. Así está tirado. Y no voy a comenzar de Cambawa. Lelo Nathalie, l'année tout ça qui dans le 12 juillet 1983. Nathalie Sikoyo. Et Nathalie Ndenge à venir. Kasi Bolemboye. Et ça n'est pas. Ok, développement. Et là, quand on est beaucoup là, on a surtout. Par hasard, on voit que moi, Pilipili et Bimi. Par hasard, on voit que moi, il est Bimi. Ce qui veut dire, Zambia, les gars, qui ont tout ça de la Yango, pas de tout pour Kamata. Bah oui, ma camarade, tout le monde ah oui, moi, je n'ai pas vu souper. Mais madame, je trouve que je ne peux pas te donner ça, je ne peux pas. Manio ko bozalaki sikasika wa ikumi sangu ya Brazzaville ndenge bato baza kusoma kama ndio Kongo ebebini bato basali musala wana ni malamu ndio bosebelile ndilikola moto abuti mwana ngo akumi mutu munene no wana ikumi na yuko sepela ngana sala kubuna kanisa kana sabu sala pamba kwa na sala musala kitoko ave banda tangwana bato ba nani tata na ye tata na fulani mama na ye en tout cas ndenge bino ko sale mane ko ngolu na kunzulu soko ko usuma mane ko kunzulu izali usumi kaka moke kasibine baso na kati na ko efufuka ndenge ni wana ndio ko pesa mingi susu poa de pesa mingi susu makase ndenge susu soko isika ngana zali au moins na bado kubokola ba pigeon ibete na lingine na tunga mbuko wana soko bo mone ba pigeon izali ko se multiplier likambo izali soko izali ko diminuer likambo izali tachaki ba pigeon na ngeko na ibite soko izali ko se multiplier c'est ko yaminge donc mbuko utokutoka ya boka kasi bino batambuka bo bado ko lemba kasi ba pigeon bagona baza ko yaminge Pas de problème.
Vraiment ndenge mosusu mais tozali kaka bato papa. Nkombi ya tata pe ya mwana pe ya elimu santu na kuzana na maloba mingi te kasi ba mama na batata soko bwaki miso na binu esika ba pigeon ba vwandi ba oyo bakenda kuluka kulia mais tango ba moni biso yena de bon dele bango ba ye même pas nini bango ba yeli ezali poate ba pesa biso ndakisa nzala ezali na bango kasi to ye ko yanga nawa bango pe ba ye ezali bandeke nzambe alubete to sala ndeke asalami kasi yo mutu akamati maboko na ya peto abongisi yo donc tozali banzambe ezali ka tata mfuma longa azali nzambe te ndenge papa bajengisa lubi bana balubaki na yende papa ndimini ya azali nzambe tata bajengisa azali nzambe mama mpu azali nzambe papa kema azali nzambe papa nsomi azali nzambe tata samba ou bien papa monzaka ou bien papa ngabala ou bien papa madudu biso banso tozalewa moko azali nzambe kubusa na kadika mwana te ndenge na liluba na nzambe te to sala mutu na lulenge na biso bada tangwana mutu azali nzambe yemba nano nzema na binu wana boyemba jokuna kinsiona
Basiza mwela mengeze yezo Tumba zambe batwala Tadisya kuye Itatanga nani uyandala mwela me Itatata Zambula Yatina pasane Mujame muzilane Yekinchona kwa mengina banza Yakona zifufu Vima kwa ngeyese Tata ungenda Mumpasirane Inabu Ibenda Bangape Itatata Zambula Yatina pasane Mujame muzilane Yekinchona kwa mengina banza Yakona zifufu Vima kwa ngeyese Tata ungenda Mumpasirane Inabu Ibenda Bangape Itatata Zambula Yatina kwa sana ya Mujame muzilane Ikinchona kwa mengina banza Yakona sefumu vima kwa ngeyese Tata ungenda Mumpasirane Inabu Ibenda Bangape Itatata Zambula Yatina kwa sana ya Mujame muzilane Ikinchona kwa mengina banza Yakona sefumu vima kwa ngeyese Tata ungenda Mumpasirane Inabu Ibenda Bangape Itatata Yatina kwa sana ya Mujame muzilane Ikinchona kwa mengina banza Yakona sefumu vima kwa ngeyese Tata ungenda Mumpasirane Inabu Ibenda Bangape Bamama batata oyo ezali nzembo kasi maoyo mazana kati na nzembo wana soko na bomba ni esika batu baza koyemba yango na bandi kolela na tina nini na lobi lisusu ete nzambe alobi tosala mutu na lolenge na biso donc biso bantu tozali awa tozali banzambe ndenge tozali banzambe ekokaki ata mutu moko na kati na biso nde abonga nzela na kamati exemple ya biso bakimbangiste Pate mutu awomela na kati na dingumbo yo il faut azala na vocation. C'est-à-dire nzambe abengi ye achiye na kati na dingumbo yo. Pwana nini? Tobutami na kati na banzube. Ya ndenge na ndenge. Pamba te biso tobutami, c'est-à-dire dingumba na biso yobutami. Tango yo mangumba nyonso tout ici kabataka déjà baracine tellement profonde yango BBC mapanga yo kena kolona lisusu de kamonini pamba te kufingama kucholama e makamu ndenge na ndenge meme oyo salaka te batu bazale ku BBC na yo yango na ntina nini pamba te obutami tango yo bango basi bakomeli donc pas te okota na ngoma yo solo zala na vocation c'est-à-dire soko nzambe apesaka yo mongongo na yote mama po yaka otali ye moto aza kobenga yo ya solo telami dikolo ya mabanga alobi ale na loni yo isika wana pate obimisa misisa pardon ezali passe
kasi ndenge tobengami na Nzambe ya solo mama mpu akamateli kambo na ye abombi yango abondi na yango tokamata tata Samba ou bien tokamata Bobe ou bien tokamata tata Madudu ou bien tokamata tata Ngabala, ainsi de suite. Il faut vocation, il faut appel à Nzambe. Soko yango ezalite solo ko résister te ya solo okuzala kembangiste obengami kembangiste bayambi yo okumi mundimi obi bapesi yo pe titre monene bien révérend pasteur kasi lokola okaki yo mongongo na Nzambe te ekomi na yo mindondo yo moko kembangiste révérend pasteur oyo mpasi boyo ndenge nini oyo baza kufuta ngai te moyen te baninga na ngai kuna bakotuna kasi bino ndinguma na bino bakopesa ko ntalo boni bakufuta kabisa te en tout cas moyen ezali te kufutama te be tosalaka be mosala pamba kuna vraiment tokosalaka bénévolement bon sango ete kuna na biso bakopesaka biso boye kasi na biso elo obandi kutiola bachinga ina kumi dignité de l'église kimbangise kasi mbongo ezali te ki dignité da wapi bongo soko boye malamu nde oyaka na pai na biso aya so na kusidisa kambe ndenge wana nakuluka likambo pona nini apele ya Nzambe eza na yo te tosengi banani bakenda kutikala na kunzulu baninga balobi biso tokokende tozali bavolontaire ata mpasi ata esengo tomeka nanu kolona po ate tolia biloko oyo biso moko tokolona ya solo tobanda kolona bambala masangu nguba manyoko makemba biloko ndenge na ndenge kasi soko vocation ezali te moyen ezali te moke ampana mpasi di awa vraiment tovandi awa ayeya ezali perte du temps so tozali kembangisa kasi ayeya pasi boye kolia na biso ezali pasi kolala na biso pasi kolata na biso pasi découragement ye obandi kutonga obandi komisa makambo ndenge na ndenge ozwi mutu oyo ozalaka na ye moninga yo oza kutala ndenge nini ya solo bango bamuta bachibiso awa mais personne ne s'occupe de nous yo kanisi nini afe balobaki aye papa pe akuyaka awa kopesaka biso makambo ya ndenge na ndenge po ate tokanga bele motima kasi bon tosengana nzela tokenda na Brasa kamino ye ale tokei Brasa tokumi kuna kasi bono ye kuna vraiment pasi ngana lubaki no nini kuna pasi kaka yo ndimeka okende sika okimi te nanda kwa Nzambe okimi pona nini vocation ba mama batata tozali awa tozali bantiona tozali awa tozali ba orphelin pamba te bato banso bayini biso na ntina na likambo oyo tozwi pamba te tobutami na likolo na misisa wana misime yingilaka mingi na kati na mabele yo yingilisa mosisa na yo okokutana mosisa mosusu moyen te akomi orphelin moto nyonso akomi kimbangisi akomi orphelin akomi ekomba soko tozalaka uni
soko tozalaka uni nde tokokobimisa likambo moko ya kitoko pamba te nzambe alobi ete totonga lingumba oyo emonanaka nano na kati na mokili te nasi nalobelaka bino likambo awa biso toza na eloko te moto akotinda biso eloko azali te moto akopesa yo azali te il faut omisalela biso moko donc il faut bavolontaire bazala basacrifier bazala soko basacrifier bazali te vraiment moyen te ndenge na kotalaka bamama mikala bango bazali basacrifier na ndenge na pasi wana bango bamonaki na 1921 na ndenge na mpasi wana bake kotikala 40 ans na prison babimi baza na bango bapauvre très pauvre même na kokoloba alia il faut moto apesa ye alata il faut moto apesa ye ezali pasi mpo nini bandimi mpasi wana pamba te basi bayibi malamu te atandele esengo kozala soko mama mikala atali ntango oyo tobandi kosalaka mwa misala soko akei kotala mapelepe na bandako na biso totongi sikasika awa mama mikala abandi kolela namba wa te alobi soko tomonaki mpasi te nde eloko boye ezali te nzambe tika na kumisa nzambe na ngai pamba te eloko oyo ya moto mosusu te kasi ya ngai solo nzambe aza na mawa ajila 65 ans durant po ate apesa biso eloko oyo atali bamundele ntango bakumi ebele ntango atali maamikala alobi nzambe nasi na longi soki atala bamundele baye kofuka mapepe na papa mama mikala motuna ye ebimi alobi nakokokufa ntango oyo nasepeli pamba te oyo namonaki na 1921 namoni yango na mokolo mwa lelo mingi bazalaki na mpusa po te batonga centre oyo kasi moyen te na mbula oyo ebetaki na butu mobimba nazwaki moyen ya kotala bato natala mokili ndenge mwango mozali bamama batata ayayayaya tamo soko nakanisi muntu mwindo alongwa wapi na bandi kulela muntu mwindo alongwa wapi soko nakanisi esika wana ngai moko na bandi kulela natali ngampe nazali muntu mwindo ekumini bisu likambo moko ya monene bisu bato na ndaku tozali koyiba esika biso tozali te mokolo tokoyiba esika nini tokumi nakanisi tokozala na perseverance moko kosekana te biso tokotunga mokili mwa sika bondimi na bino te tozali ekomba tozali ba orphelin nalembolaki yango na Brazzaville na bana ya koreki na mokolo oyo tokumaki avant-hier nalobaki na bana ya solo bayembaki mpeka nzembo oyo nalembolaki bango yango lelo tata na mama babuti mwana wana soko aleli muke papa lubi mama kenda kamata mwana mama oyo akubutaka na ye te kasi nzambe apesi bango makao abuti mwana ya solo tata na mama bakozalaka na esengo moko kosekana te basekaki biso tokobuta te sekaseka nzambe apesi biso mwana aleli muke obe tata obe mama ake okamata abandi kodorolo te mwana na ye po ate alela te kasi mwana persiste tika bonini kosala masima mama apesa mwana mabele mama mpe akimi mbangu apesi mwana libele mwana ase kalme mwana abandi kolia
malamu nde bango mibale balala nzala kasi malamu nde mwana alia mwana ale mwana bandi kokende kalasi mwana bandi kokende kalasi kosepela tata na mama mwana akomi na klasi monene mwana akomi na klasi monene asali examen ndenge tomekaka na kisasa examen d'état awa na République populaire du Congo basali examen baccalauréat tata na mama oyo basalaki kubuta te sikasika wa mwana na bango asali examen a réussir esengo wana ya ndenge mosusu mwana asengi mwa iloko tata ase précipité pata pesa na mwana bazalaki kujwa te ajui diplôme akei na université ayeya et augmenter poids ya tata na mama mbala na mbala bakukamata référence na bana oyo bakubuta masima peut-être jo mwana tosalaki boye esika nitokendaki te nzambe apesi biso mwana ye wana sikasika oza na université bino mpe bolanda matambi na ye botambola kitoko mwana yango akomi na université ajui licence kosepela tata oyo ajuaka te ajui kosepela tata na mama bandeko mosusu ya famille mpe basepeli pamba te mwana na biso ajui diplôme université akei kuna na poto ake koprepare thèse akomi docteur boye tata na mama esengo mwana wana atika ya solo sikasika wa mwana akendenge na putu akomi docteur en philosophie ou bien akomi docteur en droit ou bien ajui doctorat ya ndenge mosusu eh bien mwana wana akomi na ndako tata na mama basali nyonso batongeli mwana na bango ndako mwana biso oyo ndako wana ezali ya yo kanse papa kiti ezali te ngambo te nasali kalasi monene ifo sika bandinga bakoya kotala ngai malamu nde nazala na kiti kitoko mwana biso ya so tozalaka na mwaye mingi te kasi likambo te tokolukaka soko tozwi mwaye tokosumbela bakiti kitoko pamba te mwana azali espoir ya tata na mama sikasika wa ale ake koluka moyen bazwi kiti mwana akenda mosala junga aya kutana ndako na ye meublé na eloko meme oyo asengaki te esi ekomi mwana asepeli sikasika wa tata na bandeko na ye bazwani likambo sikasika wa tata bandeko ya tata oyo yo bandi kofunda banda mwana nayo abimi kalasi omoni kaka nde yo kaka biso lisusu te banda tango wana babandi kuswana bamona mwana wana kuyamba ye lisusu ndenge bazala kuyambela ye na tango na kala te mwana bandi kumona mawa kasi nini papa nomona nakenda tata leki kasi vraiment ndenge ayambaki ngai ndenge mwana na biso vraiment tala na batata tala na likambo babali kulube ete pamba te yo moto osali université oleki bato banso c'est-à-dire bango bamoni nde okosalisa kaka ngai banda ntango wana kuna na ndeko na bango moto epeli y compris na bana batie bango elongo banda ntango oyo mwana wana bandi kokamata maladi mwaya kokanda lisusu mosala ezali te tata na mama
oyo bamoni pasi pana tena na mwana wana babandi kokuma mawa bakayisika bafamille kasi vraiment bandeko na ngai mwana na biso akombi kuzwa maladi boyo malamu nde toya tovanda sika moko même soko nazali na 40 malamu nde bolimbisa ngai yo kaka moto azali na bana bayekolaka biso pamba donc vanda katana likambo te même soko bandimi mpo tobozala esika moko bango bazali na esengo kozala na yo esika moko te yo mpe okumawa mawa yo mpe bandi kokamata nkanda likambo nini oyo soko mwana na ngai yakufi ngai na bino tokotala tokokuma mosika bango mpe badurcir position na bango sikasika wa mwana oyo mwanya ya kotelama lisusu ezali te papa sengela ngai bandeko na yo pardon baya tata okimi bango kena bandeko na ngai pardon ofukami meme kasi bango position na bango ezali négative bandimi te banda ntango oyo mama mobuti atali mwana pasi bandeko mama bakoya semeki mwana na biso akakufi na bandeko na yo antuka okutalaka soko likambo nini biso kosala yo tata awoki menase ya ndenge wana akei na bandeko na yo bandeko na ngai naza koloba na bino soko mwana na ngai akufi tokusila okana likambo ntango oyo ale nzambe moto asimbi biso pamba te tokosimba makambo epai misato loboko oyo tata asimbi loboko oyo mama asimbi nzambe asimbi moto na ye pamba te ye bobandeli ye mpe nde suka sikasika wa mwana oyo bakei na lopitalo bande kosalisa kisi yonso bakopesa 0 bokamata mwana na bino bongana kolokela ile esalisa esika mosusu désespoir total na pa ya papa na pa ya mama abandi kokonda papa mwana mobali abanda kobunda kaka etumba kasi ye moko mpe abandi kokonda pana nini espoir na bango ekumi déjà coupé na mwana oyo batiaki motema universitaire docteur en sciences politiques administratives docteur en ceci mwana na bango batala moyen kolia lisusu kutumula liboko ezali lisusu te bapesa ye eloko moyen lisusu te mwana bandi kokonda tata automatiquement solo ye moko mpe abandi kokonda mama automatiquement abandi kokonda mwana wana kubela mokolo mosusu bandeko mama bango balobi biso yo mama yo uvandi kaka boye mwana oyo azali kokufa antuka mwana oyo soki akufi yo mpe ndenge ozali kobouge te nakanisi ibani secret na mobali na yo na makambo oyo ayibi te babandi kobimisene yango ye mpe abandi kokuma nerveuse tokende na ndako ya nganga bakei kuna enfin toyebi te kasi tala nano bapalangani na ye na mobali na ye na kati na ndako kokoka na lisusu te mbe bandeko na yo soko mwana na ngai nga mpe na kokenda batata pamba te moko aza na likambo donc mama kaka na tata nzambe bato basimbi mwana oyo babundi aye kala mosusu na tongo boni mwana na biso akufi pona nini mwana akufi tata atiki mama na ndenge na kuswana oyo bango baswanaki pamba te mwana oyo bazwaki na pasi bien mwana mpe ndenge akufi pamba te atali kuna tata atiki mama atiki kasi nene kusimba lisusu azali te ajungisi ye esika tokolongwaka tata mama ntango mingi nakomona kama wa soko mwana azali kobela ntango mwana azali na pasi ya solo
mama mpusa na yende akamata maladi wana zana mwana ashwa yango ye mokolo pamba te ye mokolo kokuluba nazali kumona awa pasi kasi mwana moke pasi te bobande ko deviner tokanisi panzi tangu susu libumu tangu susu makanisi matabuli e makomisio musika mwana ye wana azali kulela azali kusala nyon moyete mwana na biswe moyen ko yamba pasi wana ezana muninga ezalite pate tolo bana bino ete solo mutu azali nzambe moyen ko kamata maladi ezana ndeko na yo ube mwana na yo ezalite liberté na mutu donc malamu nde tolo nzila ya munene tokumisa nzambe na biso tata na mama bango basimbisi bango bele kosimbisa simbela ngaye mukona ya na lingi na ye kushwa soko pembini bolingite botiki yenga na jongisi esika tujungaka donc eza na biso mpasi awana kati na mokili ya solo na ya kulia bino tangu musika kasi na moni yango eza nécessaire lelo yo balubi ete biso tunga lingumba ya suka kasi na 1921 batonaki kasi yo papa ozali kokende otikili biso nini akamatebele mokanda wa nzambe atumbuli yango manso mazana bino mpusa botala wana kati na mokanda oyo ya solo tozali kotalaka tozali kotala lelo balubi ete likambo bino bozali kosala tomoni yango nana mokili te bamondele ebele baye bango balobi ete likambo oyo tomoni yango nanu te tozalaki kondima te nde solo le Saint-Esprit est présent parmi vous tondimaki te me tomoni nde solo bino bato bozali kotunga lingumba ya elimu santu ekasi biso bato na ndako tozalaka na biso baekomba lingumba na biso ebutami esika na nzube esika mabanga donc ekokaki nde tookana nde tozala na bolingo biso tozali kosalaka mosala po ate tomibatela kasi tata alobi bana na ngai bobanga na bino te mais vraiment likambo eza kosala bino mpasi ngai naza komona yango mpasi te mekisa motima tambola kaka bele ndenge balobaka na kiswahili polepole tokana na biso mbangu te pamba te soko bati kokima mbangu toleki ye toke kobeta mabako tosali de mitour kunzulu ezali mboka moko munene mboka papa simoki mbangu bakisi ndenge na ndenge na mboka oyo ngai na boyi nalobaki yango mbala mosusu awa bakisi ndenge na ndenge nzambe azali kotala alobi na ye na likambo te mpo na nini mpo na liberté oyo apesaka biso balobi na biso toteya bobeta bato te ngai mpe na kobeta moto na kokoka te moto asali likambo asengi bolimbisi nalembisi ye sino ntango mosusu nakoki kozala nde moto akosilika kasi nakosilika ekosalaka nga mpasi soko nasiliki epesi bino retard yango wana mama mwilo azala koloba meme na ye mwasi na ngai mama mfuma longo soko mone asiliki fukama ndokindoki osilisa likambo wana soko alali na yango ekomena bino mpasi yango wana ngai nalingaka kosilika te kasi makambo mosusu bakopesa nga mawa na kisasa tosali mosala moko munene na kamataka bazone nyonso tu na baraza bobenga bacommune kasi biso tobenga bazona na kamata bazone ale oyo mabele na bino wana ya bino bango banso biso banso tokiti na plateau de bateke
Bilma mouvement. Allez, Oyabino. Awa GTK, awa dirigeant, awa ex-Lopori, awa Angola, awa. Bakobasu. Bazwa kibilanga. Basala kanini. Bakeku lona. Biloko nyonso. Sikawa. Tangu biloko bikomeli. Allez. Bangana kolongola biloko wana. Réponse. Na association ya Mama Mwilu. Réponse ya maman. Hey, papa. Soko biso association ya Mama Mwilu. Bambosu soko biso ba dirigeant. Obi ba jeteki. Metokanga mi wapi. Na autour de papa Simon Kimbangu. Bilanga papa Simon Kimbangu. Yango ka ya Mama Mwilu. Yango ka kampe ya ba dirigeant. Yango na ka ba jeteki. Biloko wana. Biso toko kulungola. Soko tateki topesi mbongo kuna na centre pamba te ezali ya bisute ezali ya ngumba mubimba ba mama ba jwi di kambo mama kako ye papa tala de kambo sana biso ya urgent atuna na bato ba sala kamusala mbongo boniza tozana 50,000 tozana 30 tozana 15 allez mama o sengi boni na sengi boy ba bimisi ba ke kusala musala ba dirigeant ba jwi di kambo papa tozana likambo makambo wana pemba kuoka na bato banso te dingumba pa kuyiba yango te kasi bato ba kuyiba yango baoyo ndenge to balakisi biso ba gestionnaire bakangani na papa wanzonga sa na saidi na papa wayolo peta musuba ko go intéressé papa nkimu me ba musuba kuyiba na yibite mpa kusoko bakuluba kana yo bakuluba na bango te pamba te to sengi nde ezala ndenge wana pate boka na bisu ezali moto koyiba ka secret na ye ezali mama ka na kuna na biloko bilungwi mama Jesine yazali mwana mwasi kasi ye moto kutamu saka bango kuna mama Jesine koyiba mbongo boye ebimi pana musala boye eloko boye ebimi pana musala boye mais pate batu musuba yiba ngo ezali secret na bango ngai bakuluba na ngai. Donc, vraiment, Kokabwana, et Koko Salamate, na maman Marie, na ba maman Justine, qu'on a na plateau de Bateke. Na ba dirigeant, biloko mingi, solo lonaki, manioko et poli, titango oyo, ils allaient pour la caca. Pambate, oyo, 150 hectares, ya maniok, n'engeni ya kolongo la bango bango moko. Ti lelo manioko wana mingi, tumami na moto. Pas na bolingo. Donc, madame, on est tous allés na bolingo. Malamu ndeto zala na bolingo mabele munene oyo na biso ba mama pamba te bino bato sadi bokoyibaka te ntina nini na banda kwa nzambe nyonso okona kutana ba mama ekoleka batata et puis soko toko kutala na kisasa tozalaka na ba équipe ba dirigeant esika na bango bakotiaka makasi ndenge na équipe ya mwana classe ya solo bakokelaka ye mingi pamba te ye azala kuentraîne batu mutala la pongi mutafana na ndako na ye il faut ye moko akendela ye mama tala nzambe apesi biso mokumbe tosala boye omoni bale toujours en mouvement na bajeteki soko banimba dia lubi to sala boy en tout cas il faut que mwana salama soko nenge tatala kana ba ex-Lopori te ka sala lubi to sala boy salami na sando soko ba mutakabo batelami abi dikamwana bali isalami nyonso to wana ko pesa di makasi na dinguma pamba te biso ali ba orphelin donc musala nyonso ko salama wa ya solo ngana kuku ndi matema titi boyo sari na butu banda tangu na bande kusala control menga na moni ne mutima na ngai 10 na matiti na kati sinenge ni na kulongola yango pamba tena kuku ndi mate oyo izali lokola na mulimo na ngai
ezali ndenge boye nga nalingi te na esika boye tozala na matite tozala biloko ya kolia moto nyonso yawa amwana ete bato oyo baza kotonga mokili mwa sika tata alobi botonga mokili mwa sika me bokomona pasi kasi balinga te bokolonga wana yango nde kopesaka nga encouragement tous les jours ngai nakozalaka tranquille te soko nakomi na plateau te naza na esengo te bato banso basi bayibi malamu te bakimbangi ce sont de grands travailleurs eh bien malamu nde ezala kaka be bapesa biso grand travailler baya kotala awa eloko ezali te awa nakokondima te maboko mazali en attendant biloko oyo bikomi ampane nayibi malamu nde satana mpe asalaka satana mpe soko akamati tracteur ake kosalela yango yo mutu oza na miso 50 te okenda komeka tracteur kotamona yango te olinga te bango bakangi tokotala disu soko esika nini bakokende yango wana nakokakisango ndenge batracteur na bino ekufi ezali kaka bomeka mite bodi totika bango soko totiki bango base tokanya bango ndenge bosengi bolimbisi nabetaki nga maboko te pamba te ngai esali nga mawa mpona nini ndenge toluki tozwa camion kei na kisasa po ati azwa bato pardon na braza ekoya na bamama 20 toujours bato oyo bamipesi bato misato mawa or ke ezali te bamama na ngai mpamba te mama mwilo amwanaki mpasi po ati abokola ngai bini mpe boza na mpasi po ati bobokola ngai mama alobaki ete diangenda tala bamama na yo likambo wana soko nakanisi na bando kolela nazali na foto eza na ngai na poshe awa esika nyonso tu nakende nazali na foto na mama na ngai ntango aya koloba na bamama diangenda tala bamama na yo bamama tala mwana na bino foto wana eza na ngai esika nyonso tu nakokendaka soko nakanisi likambo ya nkolo yesu nakulusu alingi kokufa na ye kasi mame tala mwana na yo mwana tala mama na bino sadiri soko nakanisi likambo wana vraiment pasi tonko bamama bino bakokokisa mama na bino soni te mama wana ezali mama na yo azali mama na ngai ezali mama na batata tokozalaka mwa ndenge mosusu batata tokozalaka trop lent yango wana soko tosali ntinsani na batata na bamama bakotalaka bamama bakovweta biso batie biso na kitunga na bango moye te mepana nini boye po ate ozalaki mbangisi ozala na vocation soko vocation ezali te moyen ozala na kati ya ngomba na biso ezali te yango wana bamama boya watala na pantiti boye na kuku ndima te sikasika boye bokamata bakongo ale bokana kolona manioko kuna pamba te mabele mango nzambe apesi yango richesse moko ya kokamwa nde awa lisusu doti te toluka nzela tosomba lisusu kamino mosusu pamba te bamama ya kisasa sikasika bakoyela bino banda la semaine prochaine mwana klasi ya 10 awa pamba te tosengi laisser passer na bango soki joami tokoka na bambuta bakomi na Brazzaville baye na bango batikali 15 jours awa basali mosala ta bakojunga abe basi bameki baya soko bayete bamama na ngai donc solo na ndimi bakoya pamba te tosito sepeli likambo wana sikasika likambo ekosala biso pasi esika kolala na butu natali esika mpona mbula elibetaki esalinga pasi kasi c'est-à-dire ezali kaka likambo tata nzambe ezalaka mpasi awa namoni ndako oyo tozalaki kolala moye te ndako ya ndenge boye ezali te c'est-à-dire ndenge basalaka bandako ya 4 coin
bandako na biso ezalaki ndenge boye. Bon, wana na likolo, c'est-à-dire na mwangu itoloke na yango. Bon, kitungo kuna na kuna ekufi na yango, kuna pe ekufi, allez, isale boye. Kwa moko ezalaki malamu, de matiti matikalaka lisusu intact. Tang mbula ezali kubeta, mama avwandi na coin. Et quand on m'a dit mazali, biso toye kuvanda tout autour à maman. Alors, to kamati basak to lati to zibi boye. Eh bien, mbula kusila biso sika wana ndako yonso tu esi poli. Kasi esika wana to vwandi ti mbula yango esili. Tango to banda kolela mama mayempe babandi kubimena misu abandi kolela. Ah. Ezalaki mobeko batungila biso ndako te. Kasi soko biso to bandaki ngai nazalaki na mbula mitano na kubusa na te tika mwana. Nga nazalaki na mbula mitano, papa mfuma mbanza azalaki na mbula sambo. Kasi tutungaki ndako kwa mama. Tala na ndenge na paswana. Kasi soko to bado kulela mingi papa tango kwa mwilu. Oh. Ale, pesa makasi na bana. Mekubanga na binote. Oyo nini oyo? Bopoli, bokufa na binu pete. Bila mape bizali te kasi bokufa na binu te. Kubanga te. Nzambe akusalisa biso. Tango to oki boye to jwe makasi. Batu mususu oyo bazalaki ba voisin na biso, soko bazali pambate balabala ndenge ndako papa kulutu izali kuna ngombe kitsuka. Eh bien, oyo brigade tikalaka tina mukolo malelo. Ya zalaki voisin na biso. Kasi ekoki kusala bate mama bimana ndako na ye esika wana tuzalaki boye pote toke na kubomba na mbula na ndako tata wana kizalaki mobeko. Bazalaki kusurveiller ndenge mususu. Vraiment pasi wana nakoka mwaka. Tango na moni mbula ndenge batu bavandaki natala ba musicien ndenge bavandaki esalanga pasi kasi pesenga isengo. Sadiri nzambe tata vraiment kosaka te. Rappel na ya kusala kabisu mokolo na mokolo. Tala souvenir. Kasi soko natali ndenge mbuka kuya mikolo mizal kuya na liboso. Oh. Alors na liboso lo nzambe bomeka ya boye. Pamusuba koko ndima bomeka ndenge wana te. Kasi elingi tikate salama. Yango ba mama na batata. Tozala na biso na baokani pamba te tozala ka be komba tango yo nzambe apesi biso nzila to tonga lingumba na yasuka ba chia kibisu na beton bake kukunda bisu kuna kasi na 1956 banzembo bobuta ata simo kimbangwa nungini yala munza ya vimba bato bazala ko kabisu balwe ali bato ko bazala kadi boma vraiment du bon yala mutasi ko faka na yeka se yala nzabe bato yo bato bafundi moya kanga bisu disusu zalite lelo yo tango tumone ba mindele batundi na ndako na ngai ndoto ubiza ya solo sikawa balubine solo ba mama binu moko ya Brazzaville boku kuyiba te batu mindele wana esengo bango bamona ketango bakotaki na kati na sika na biso na kubondele me binu moko mwenye te pamba te yo na kati na ndako ozali komona likambo te kasi bango batu banungu musika ntango bamoni soko iloko nini bango bamona nga moko na ibite mais ntango bakoti sika toko sambilaka kuna plateau de 15 ba mama batata e bamoni nano te ndenge banjelu bazalaki kuna ngai misu makufa iyo na ngai misu makufa moya komana bango ezali te me bango bakuku kubusa na disusu te
yango wana okomona kaka basengi papa tindela biso bapasteur spirituel na bato ndenge boye natinda bapasteur na ngai bakenda koloba mongongo nini kuna. Donc tokitisa motema mokolo mosusu tokosala makambo oyo esalami nano na kati na mokili te pamba te epesama na biso nzela nde totonga lingumba ya suka tika te bolimbisa ngai motango molai ezali mosala tobone ndenge tobandaki mosala na mboka oyo ya konzulu ndenge tokoki demarrage ya solo malamu nde todemare na bolingo moko monene bato baya kokamwa tolaisa mokili mwa biso République populaire du Congo